nao ovanda mabo yemo movandi mabo mitale lo mususu na ndeka na banani na mela na banani ozomona Belvis autela sila poison na ni belle qui sila na mayele na savoir faire avec ici là na kokoma leki sila ozomona na aspect physique ya bomwasa leki sila soki ayoke aonyongela sila pati ya sila poison nini obabilo mosusu boyo olinga boloba ngo engesa Belvi motema mpasi osila aganyaka Belvi abetaki non écriture abetaki na makambo ebele mpe na comportement bona komikitisa Belvi aleki ye ozomona ata l'entourage na ye yoke na bafete oke na matanga te poison bakomede balesi yango place oyo matanga bakomede oyaka te bafete bakomede okendaka te soki baotielo poison mi mais tala parcours na yo oliaka na banani ovanda na banani pembeni na yo oshishotaka na banani ozalaka na bango bien banani balingango banani balingako te ya le news silama Yamayo Basilama. Bosilama, Marie soki Marie mort loaka. Silama. Marie mort mwaka. Silama. Ya les nuits. Silama. Biaka. On a la relation bien na Yamayo. Yamayo to kata relation. Muto yana teva bien linga vite bonga na lingileni. Be wala be. Yama so amonga nzaya obetanga. Na eba. Negalo ya aloba bongo tenga da mutu na ni baka yama mpakuta ananga obeta. Aloba pamela matanga pikoti. Amoni bakuta nagi. Ya. Mondo ya dongo pamela mota kosa tonde manda na eti. Donc ngana moni biso na bato sala sana de kope kufa. Yama ya lekana teva bike yama za ki vina ngapi vina. No sola bien ya na kama ya mwa leka l'émission moi sana belle vie wana na ine na lobi na linga ka ete so bonga na linga ma poto sana yo linga belle vie te na lingelo ni binemi belle vie bato to o ba ina belle vie to kabola ba kati voilà to so bandambo ndamba yems bazwa ndambo pamela zwa ndambo samiga ndambo jema ibele ndambo plasma ndambo jeri ndambo pasi ndambo to kabola ba ndambo ko ba loka bitumba na biso Koto no linge pona sani. Combataka po yaza sega za chef d'orchestre et JDLP amimona kaza ancien wenge etisco eloko wana bakwa kwa dia ngote. Bongo JD aza ancien wenge ya professeur Kibes. Voilà. Au sens sérieux non? Très bien. On va mona Babylone musu si réellement ezande batu baolo babongo. Jide abeti na bien. Okita mninga na pona poste les orchestres omona yemona jiba profita za bomo. Soka tie moto aza chef d'orchestre. Osegete na ni so concert za jiba lo bitela nga moto bo sega minyo boya te. Wana za na ka ba les ondia bata mokili ba olo bakaka ça n'a rien à voir na Jigel malade yaka. Très bien. Aris malade yaka. Nzambe apesa biso ba mitema moko boye likambo koyelo na vie okoko supporter c'est beau za makasi supporter on peut to kokufa eza ba choc mususu boye tala Aris na oloba no na kena beach na mona ba ndeko na biso ya ba infirme na biso tozana ba sorte ba infirme voilà so za mutema to kokole ovandi maboleli mais yebo ko mi mona ke na bien na makasi na la lei est-ce que basege minyote na botami na makolo na botami na maboko sibiti ba katanga lokolo donc on supporter choc wana te il y a d'autres personnes bazake azana bato yo ba pese leçon morale ozomona et après na bato misusu ba oseka ya ochaka lo fundu parce que ba double peu bazar wani ba pona nini ba kize ba double wana te ba lobika na Jide ozomona parce que ba double rapport la ke na bandi pe wenge kana na beta concert muta beta ka sege voilà ozomona lelo kan ndenge lelo sege mina kiti mutune mbela bato ba sepa ba yoki ba non il y a d'autres personnes ba sepeni parce que na wenge eza pe na bato misusu otuni ba olonga wenge po na longa po na sege minyo ba junior wana
ozomona baza ebele mais na minute oyo ngai eza koyoka pasi koyoka mawa parce que bolamu na ye mpe leki Voilà. ozomona eza ya badanseuse ebele mpe baboya bango grâce à Sege mais eza mpe na misi ebele baboya bango eya mpe na badoublure oyo baboya c'est grâce à Mini après estika ye wana soki abeti ata 2-3 akomaîtrise ovanda ozomona na vie totala kaka côté négatif te totala mpe bien Très bien. bolamu ya motu ozolese bato ebele surtout bao baza bapersone vivant avec handicap. totala vonete awa te natala vonete te na tv natala vonete te na tv vonete epesa bato nyonso libanda mboka courage basobela vonete protese nani namona te nana seka vonete nabela motu te Voilà. ozomona madame Belve atalisa bato ke ata oza personne vivant avec handicap moza motu ozomérite bolingo ozomérite affection ozomérite nyonso ozomérite respect. Très bien. Pamela kende osala suki na sala bavonete na bandani moto asala vonete asala motu suki asisi apesa vonete mbongo na azoyebisa elandanga chose vrai na oloba na yo ozomona. Très bien. Donc eza likambo ya sika te eza likambo ya sika te mpona ndeko wana eza logique ye eza na ye ligne il faut comprendre omoni bato bazalaka ye mo ozocomprendre système aza te ozocomprendre aza nani aza ozotala ye otala miso otala femme nome mwa ozoyeba position madame Belve balobimisa bango bazoba aoyebisa yo madame Belve okoki kose mesure na ye te ozomona bo banobima bazoba badefoi bato banofinga wana tv bato babano bayebi Très bien. oyebiso likambo ya solo tonton Aris eyelingo ebande infirme azomérite bolingo te respect na bango surtout ezali eloko surtout bazodéclare babi respect na bango ezali omona bazomona lokola baomona lokola ondike baza bato moko baza eloko te na société ozovalorize bango te en tout cas balobi message wana ezalaki nde mingi mpona ndeko wana bazomérite respect na bango baza mwana besoin ya respect na bango mpona ngai nayebisa ndeko wana soki atourne mpa na tika soki atourne mpa na ya tika ofinga motu mpo motu aza infirme mpo oyo oza na makolo nzambe mpa nzambe makolo lekso mpe ya nzaya moko makolo mpe bakati ozomona yo oyo oseka motu na scène okosa nini ke oseke na scène non. Voilà en tout cas normal boye azala ni kaka bongo ndenge na ye babi ndenge na ye ntina normal boye yaza na ye kaka bongo donc kofinga bato ya badefo etout sa manière na oloba mais ye moko azala mama na badefo na nzoto namona ata nkoba odetaye osilama neti ya nini defo ni omona yazaka nango neti nini malformation on dirait que yo penda yo bien te ya bien ka yo bien te to ba balika bien ka zanga koseka defo motu nalobi na likambo ya solo soki kipekapeka sepela nde bafinga defo nakende okangama na ngoma te ozomona d'autre part ça fait mal banda kosoke ye mais tellement aza na nini aza susu na métier mosusu aosala te aza kaka na théâtre wana ezosunge kaka yango omona ndimaka baisite wana c'est pas bien donc des fois moto ekoma force na yo te non po moto aza na makolo te ye fo ke eloba ndeke telema soza mobali eza banini eza mobali yo yo wana je eza mobali aza mobali te aza mobali te ndeni tika biso tovanda na biso na tv aza mobali te ndeni yo linga azala naye moto wana azofinga wana amisa aleki ye kutu aleki ye bino wabona botala ndenge ominata mpenza fali to akala biso na tv estce yo eza po nzambe na ngai ye obetaki eloko moko en tout cas place nga avandaki
esenga vraiment obulu na vie boye na moi kenda prison pour na viol omoni bate ngai naza na posa omoni bato balobi ke baza na posa bazongisa mbongo ya madame Belleville afa bango bayana moto ya liboso fo ya autorité morale mwana moke ya lotete na ye tobilo bambolombolo boni bomanke madame Belleville mais il faut autorité morale ya bino aza d'exemplaire et puis bozwi mama kulutu na bino Sainte Thérèse azala nini ti après boye na ekumani après boye na tendresse boye na zuma boye na leketi ntango aviolaki mwana bato ya mobala moke bakangaki na parquet boye na nani boye na nani boye na Miss Lolo ntango akufelaki ya bakutu boye na nani susu nani atikali après osusu ya Malika mbongo wana boye nango epa nango bosana nio tu na baoyo babelaka mwana moke ya lotete na ye na oyo alobaka masama menu oyo alobaka atike chrétien na défaut bino nyonso bosangana boya na mbongo ya bozongisa epa na biso po tondima bino nde bato boyebi ozongisa na balakisaka $250 na plateau abangezozonga ti sikoyo $250 imaliko oza lokuta mania yaka $250 wana kasi $2,500 mana bongo longo $250 mana yezo ana eloko oyo mania miso bate koso te lo biso zo regretter na miso $250 ne ya te simo paradis ko boma bana ngo bazongisa mbongo sila tourne o beva no pia sila tourne ba film o sila bano batabo che ngaku ta bachenga na casting te na yo tourne kaka abando zongisa Teresia azongisa mbongo oyo alobaka masha mumenu Ronel afela pe vimbi aya nango et puis to yemi silo ya Belleville kandi na moni mozande kona ngai nazwaki tendresse aye na mbongo garantie atangi na 2500 garantie azongisi bakrise azongisi vitrine azongisi na mbongo ya provision lekete afuti mbongo bafutaki na parquet ntango aviolaki aye nango bafuti mbongo ya nani Malika azongisi mbongo oyo babalelaka ye Jumeau Paradis po Belleville mutabala Jumeau Paradis ye Malika azalaka na mbongo ye Bien, bienvenue dans cette émission. Esengo ya weba ki vous allez belé liboso à poste de téléviseur bino liboso ba tablette liboso ya ba ordi portable pour na Rolanda émission na bino succès des stars oyo ikamba makalanga mo tonton Arisa pour yango na kala ba raison ko disabino ke awande ezalaka adresse valable pour na bino subina no vitan ya ko s'abonner te s'abonner et puis tant vous s'abonner ko bossa na te cloche et notification pour on aime sala que boka takate belema na biso nyonso to to kotsaka na kati ya chaîne na biso Top Max officiel. Voilà, un grand merci à Daju oza na filmer caméra et là j'ai dit un grand merci à tonton Deo na réalisation et là j'ai dit encore un grand merci à tonton Yamsi Yambe qui nous suit depuis quelque part et là j'ai dit encore un grand merci à madame Aminata Kulomba, Madame Belinda Mokobi, clin d'œil spécial à toi maman. Et là je dis encore un grand merci à Madame Ritz Mwaka qui nous suit depuis Belgique, Papa Adé, Papa Jacques Jaurès, et bah papa, bref, bah tout le monde surtout au bah Lingaka, Madame Belleville, au niveau surtout de la famille de Bota, besoin là partout dans le monde, Nathalie Bino, Boton dit pour la confiance et fidélité, au besoin continuer au Pesa Bisso. Voilà. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul. Je suis avec
Bianca Zanga oyo avait invité na ngai mokola lelo tokomekana kobeta masolo concernant l'actualité surtout et Bianca yebi mpe mwa musique tozwa mpe mwa tokota mpe wana pour ke tolobela makambo ya artiste na biso Seguin. Je pense qu'il va parmi basujet oyo tokobanda nango artiste Seguin oyo tokotika biso lobby na ba 17h. En tout cas, et ça n'est vraiment pas si la famille musicale, Seguin Mignon, Maniata, Aza Dissouste, na Batinos, Bayebakie, ou Aza l'information, il y a disparition a été. En tout cas, je vous informe que Seguin Mignon, Maniata, ne plie à vous faire biso. Voilà. Na osenga na daju so na même langage na ngai afongola biso pour que les internautes en soba mona invité na nga ya mokola lelo na kombo ya Bianca Zanga à qui j'ai dit bonjour Bianca. Où là on est on est californien. Oh. Pour na ça va. Pour na Oh ya msa futa. Yuki ni mambo ya msindeni. Hakuna mwana santé kitoko. Santé avant ya msina santé ute. Mais bakisa misusu. Naka vie parce que naza bien entouré, naza na ba mama Belinda Mokobi baza wana ba te belé. Te kotangi na kombo wana te. Ba te belé baza na donc ba te belé to une émission to ça l'émission. Donc et en tout cas ba okata na ba libanga komano parce que ba okata mo. Ok, vraiment merci beaucoup na famille Libota Mobimba Batutu Badingara famille Libota et n'appelle Rabino vraiment malgré tout mon absence il y a 2 semaines mais Nazawana vraiment de retour. En tout cas, merci beaucoup na coutume de l'écriture. BV Télévision, Maman Moro Arai Goshi. VIP international, Maman Moro Arai Goshi. La reine mère VIP internationale, Maman Mokonzi, Babi, coutume de l'écriture. En tout cas, vraiment, tout consommer film na biso, leçon morale, les awana vraiment. Et merci beaucoup na donc on laisse Nzamba Versas Babi donc on laisse Ntabata Seguin Mignon et les lots donc on laisse ça mawa parce que ndako na EBCDG Zumatanga. Merci beaucoup na Odette Lessa maman na Luciline, un grand merci. Aniki Lessa et Mifi Lessa Motema ya papi, un grand merci à Richard Lessa, ya Majos Lessa, et merci à Dodo Lessa, un grand merci aussi à Iron Kialuta Motema Richard, merci à Tanadi Kialuta Karine Zanga, Jocelyne Kialuta Patricia Branco, agent César Mokwada Jolubanda de Turquie, Luanda Turquie Paris et Paiwa Rose Megazali. Un grand merci aussi na Bibi Chumusuamba Ikupa décoration, merci na Yapichu du fond na Mignon Noble, le roi célèbre Christian Goma, merci à toi Mamita Dina de Belgique, la grande H, maman la maman chérie à moi aussi, maman José Boussadissou, maman Chantal Moukendi, maman Claudine Bokato, un grand merci à maman Ewin, merci à Duchesse Evelyne Tunasi Oyangoana et un grand merci à maman Aniba Super, maman Ningo Yaputu, maman Ewin, maman Gina Mabiala. Merci à mon vieux propre 36 ans de Paris. Et puis chauffeur mon corps na kati ya Paris wana vraiment tout moni Blaise tout moni venanga vraiment Blaise Mokabi. Babi Blaise Mokabi, mon vient na Delhi, Babi Blaise Mokabi, Babi meilleur chauffeur, na kati ya Paris, maza mapango na kati ya Paris, c'est pas facile. En tout cas, il y a vraiment et derrière la caméra d'Adjou, ouais, ça va vraiment tantôt à reçu la question et puis bien le Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. Lilo tozana leçon morale, film Kitoko. Madame Bellevie a Pessibiso, leçon morale, Lilo, 3e épisode, Ezokota. Mais évité, moi, commentaire par rapport au film Kitoko, Madame Bellevie a Pessibiso. Voilà, merci beaucoup. L'embaillement surtout vraiment, Oyo Badinrabela, Ngelo Mona Lobaka, Botala, avant Botala l'émission de Biso, d'abord il faut commencer la Bella. Et puis il y a Biso, surtout qu'il y a Kocha, Mokoloto. Bisoni tomato na kocha mokolo to bisoni to kuna isalaka bien et merci beaucoup
la film ya kitoko Madame Belleville atieli biso leçon morale en tout cas kuna tomona papa Elomba aza papa Serge aza tomona papa noloba nao ovanda maboye mo ovandi mabo mitale lo mususu na liaka na banani na mela na banani ozomona Belleville aotela sila poison na nini Belleville alekisi la na mayele na savoir faire alekisi la na kokoma alekisi la ozomona na aspect physique ya bomwasi alekisi la soki ayoki aonyongela sila pati ya sila poison nini obabilo mosusu boye olinga boloba ngo engesa Belleville motema mpasi osila ganyaka Belleville abetaki non écriture abetaki na makambo ebele mpe na comportement bona komikitisa Belleville aleki ye ozomona ata l'entourage na ye yoke na bafete oke na matanga te poison bakomede balesi yango place oyo matanga bakomede oyaka te bafete bakomede okendaka te soki baotielo poison mi mais tala parcours na yo oliaka na banani ovanda na banani pembeni na yo oshishotaka na banani ozalaka na bango bien banani balingango banani balingako te ya le news silama Yamayo pas silama. Bon silama mari soki mari mort loaka. Silama. Mari mort mwaka. Mari mort mwaka silama. Ya le news. Silama. Diaka. On a la relation bien na Yamayo. Yamayo, Yamayo to kata relation. Muto yana teba bien linga Belleville bongo na lingileni. Tobe wala be. Yama so amonga nze ya obetanga. Na eba. Negalo ya aloba bongo tenga da mutu na ni baka yama mukwakuta nanga obeta. Ata bongo la pamela matanga pikoti. Amoni bakuta nagi. Ya. Mondo ya bongo pamela mota kosa tonde manda na eti. Donc ngana moni biso na bango sala sala de kope kufa. Yama ya lekana teba bike yama za ki vina ngapi vina. No sola bien ya na kama ya mwa lekana émission moi sana Belleville wana na yine na lobi na linga ka ete so bongo na linga ma poto sana yo linga Belleville te kana lingelo ni binemia Belleville bato to oba ina Belleville to kabola ba katikati voilà tozo bandamba ya msibazo ndambo pamela zo ndambo samiga ndambo jema ibele ndambo plasma ndambo jeri ndambo pasi ndambo to kabola ba ndambo ko ba loka bitumba na biso voilà to no linge pona sani lelo toza matanga famille artistique nyonso to en général tokolela Sege Mignon Maniata qui chef d'orchestre batteur ya wenge BCBG 4x4 il y a président Julien Piana Souverain premier auteur Otika biso lobby biakaranga. Est-ce que commentaire ni go salela sur liwana parce que bato belé la biloba lo bapé comme Jero Lobama de jour oyo Sege Mignon asalaki accident bato bakome ko accuser surtout mingi Jidel balobi bazo kende na banda je crois émission ça na YouTube to ko salika moko te balobi bazo kende bazo tambola banda kuna bato ya ba misu mine bakomona Jidel mutasa na sima ya makambo wana nyonso to Jidel mutasa ye muta provoka ki liwa accident Sege na ba mystique ninge zoloba maninge bana ko lobama elelo to yego c'est la pardon c'est là na bato ba loba Jidel aza tourner non babi ouais balobi pona kowelela en fait titre wana ya ki chef d'orchestre baloba pona ki drummer te pona ninde babi ya combataka po ya za Sega za chef d'orchestre et Jidel pe amimona kaza ancien wenge etisco eloko wana bakwa dia ngote bongo Jidel aza ancien wenge ya professeur Kibes au son sérieux non. Très bien. On va mona babilo musu si réellement ezande bato ba oloba bongo Jidel abeti na bien okita mninga na pona poste les orchestres au mona ye mona jiba profiter za bomo soka tie moto aza chef d'orchestre au Sege na ni so concert za jiba lo bitela nga moto Sege Mignon boya te on les a encore ba les on dit abata mokili ba oloba kaka ça n'a rien à voir na Jidel malade yaka. Très bien. Aris malade yaka nzambe apesa biso
ba mitema moko boye likambo ekoyelo na vie okoko supporter c'est beau za makasi supporter on peut ko kufa eza na ba choc mususu boye tala Aris na oloba no na kena beach nyamuna ba ndeko na biso ya ba infirme na biso tozana ba sorte ya ba infirme voilà so za mutema te ko le ovandi maboleli mais yebo ko mi mona ke na bien na makasi na la l'aise est-ce que ba sege minyote na botami na makolo na botami na maboko sibiti ba bakata nga lokolo donc on supporter choc wana te. Il y a d'autres personnes bazake azana bato yo ba pese leçon morale ozomona et puis na bato misusu ba oseka ya ochaka lo fundu parce que ba doubler pe baza kwa ni ba pona nini ba kize ba doubler wana te ba lobika na njide ozomona parce que ba doubler rapport à que na bani pe wenge kana na beta concert muta beta ka shege voilà ozomona lelo ka ndenge lelo sege mina kiti mutune mbela bato ba yoki ba non il y a d'autres personnes ba sepeni parce que na wenge eza pe na bato misusu otuni ba olonga wenge po na longa po na sege minyo ba junior wana ozomona bazebele mais na minute oyo ngai eza koloka pasi koloka mawa parce que bolamu na pe leki voilà ozomona eza ba danseuse ebele pe baboya bango grâce à Sege mais eza pe na mise ebele baboya bango grâce et pe na ba doublure baboya c'est grâce à Mini après estika wana so ka beta ta 2 3 ko maîtriser au vanda ozomona na vie totala ka côté négatif totala pe bien très bien bolamu mutu ozomona ba oniongela mwana mobali bato po jibe est-ce que ça vous est Sege te ozomona ngana okipasi côté la grand garçon l'âge de fleur boye atika biso atiki ba parents na ye atiki bana na ye msusu mama na za bon moyo mta supporter comme famille na ye mtazwa ka charge na ye makambu tout ya famille peut-être famille wana lelo batika la pasi ba perdre moko ya ba icône ba perdre moko ya bango ba perdre star na bango famille ça fait mal ozomona na mboka oyo ya risi nani balobi jide désolé oyo kaka baloba pe sous papa chéri bon ya vina linga papa chéri ba oya li sous papa chéri bon déjà babandaki ngo déjà ndenge nini jiba komeli bato nyonso concert ezate atinda Sege Mino na Chetemba biloko na se baenda ko bimama il fallait signaler mona bato concert ezate na Chetemba ya tiki mona bata koma po ya sala accident ba mfute cousin na ye ba les gens dit Kinshasa tozalaka bongo tozalaka kota négativité ne totombola rango voilà on dit ba les news ba yo belva ti sila la poser sila sali na moko sila na OK le jour il y a accident c'était prévu concert ça voilà mais la grande surprise vas-y ba SMS que concert exacté et du coup c'est gaz va quitter mais comment expliquer ni bato misusu bazoloba ke na place wana eza mwa flou eza mwa boye total risque nzambe asala makambo na calcul na ye ye bazalaka na pouvoir ya kokitya motu te ozomona moto apesaka atie eza nzambe soki abinga bien kaka na osala crash me ngai nasi nayebisa ye nzambe ngai na obela te nakufa na muta moki po tiaka na mitu na bino ngai bolianga te ngai baolianga te nakufa liwa mai te ya mutuka te ya nite ngai mai eza jour na ngai nzambe abina ngai bien kaka aujourd'hui sont ton jour na mati na mbeti na lali na kufi yango eza bongo ozomona lokalkila nzambe eza ya biso bato te très bien botika koakize bato c'est pas bien vie ya kufi eza destin eza liwa eye tokolela vie na honneur nyonso to parce que azalaki moto ya mobulu te bcdg balelaka na bato voilà merci beaucoup Bianca Zanga Bianca tozana lo mo ezaki en tout cas tozolite pour yango nakutanaki na mama moko aza koka aza na problème ya makolo atambola aza koka mama wana ayebisinga bitonto Aris pourquoi bozosala biloko bozosala batéâtre mama wana en tout cas aza mayele abinga natangi baklasse ya minene nayebi définition ya théâtre nena nakopesa yango mie ke baartiste ebele oyo baosala nina définition ya théâtre eza koramener eloko eza na réalité koya nango sur scène donc eloko nini bahistoire nyonso tu obetaka wana sur 100% 90% eza bahistoire vrai oyo esalemaka na bavie ya bato
normalement. Tant besoin mémoire biloko neti na scène na cité kombo ya ndeko na biso akoma ko finga lelo madame Belleville abi natala inde théâtre ndeko ya ndeko moko ya mobali abi avandisi koka azo finga koka azo biso za mobali ya tembe telema tambola bandimao quelque part biso toza bakoka courage nini opesanga peut-être so nazala na posa nasala théâtre courage nini opesanga naya po finga nga na badefo na nga abi kofinga nga na defo na nga oui na théâtre bato baseki mais nga esalanga motema pasi pourquoi badefo ya bato pourquoi baproblème ya bato bozoya nango na théâtre kaka na souci ya kosekisa bato mais entre temps bozofinga badefo ya bato cité bakombo abikala toyebaka bathéâtre ezalaka bongo te bani na bathéâtre ya bapapa na biso ya kala wana tie ya bathéâtre ezalaka bongo te kala pourquoi kaka lelo ekomi cité abi nalandaka mingi madame Belleville namonaki na bagenre badélire wana te mais pourquoi koya na badélire ya bongo na télévision ozolese bato ebele surtout bao baza bapersone vivant avec handicap totala vonete awati natala vonete te na tv natala vonete te na tv vonete epesa bato nyonso libanda mboka courage basobela vonete protese nani namona te nana seka vonete nabela motu te voilà ozomona madame Belleville atalisa bato ke ata oza personne vivant avec handicap moza motu ozomérite bolingo ozomérite affection ozomérite nyonso ozomérite respect très bien pamela kende osala suki na sala bavonete na bandani moto asala vonete asala motu suki asisi apesa vonete mbongo na azobisa elandanga na yo chose vrai na oloba na yo ozomona très bien donc eza likambo ya sika te mpona ndeko wana eza logique ye eza na ye ligne il faut comprendre omoni bato bazalaka ye mo ozocomprendre système aza te ozocomprendre te aza nani aza ozotala ye otelela miso otala femme nome mwa ozoyeba position azaleli te ozomona ezalaka bon bazalaka na baréflexion te voilà alors ye na babiloko moko boye peut-être ye azomona yango eza digne mochoke bato mona ndako pourtant déjà mama wana ti atali ke aza mayele peut-être mosu aza licencié mais nzambe apesi ye makolo te voilà soki esepelisaka bato ya badefo soki esepelisaka bango apana soki pekapeka nga afanda apesa bana na goma te ezalaka ya defo osana émission azodetaye yo nabotama na kuki te nabotama normal logique nabotama loka mwana yo tabotamaka jalousie ya bata quartier nde na bana okola kitoko mayele basalinga mbongo mpo bamama quartier bana na bango bazalaka bazoba osanti ke no moto abetelo lisolo na ye donc nasala baémission naki pekapeka baémission esila te nga mona lela na plateau ofinga motu telema otambola olia soso soza mobali atembe telema mobali parce que mosu aza mpe na mwasi akitaka leso mosusu susu batandelo mpe mwasi bokosa te me ya osala mwasi voilà toyebela oni toninga toloba na tv toza baéducateur ya masi très bien natala likambo na olinga naloba na mutu ata nalobi yango sur scène mais ezochoke bato parce que toza vie réelle toyei nango na scène si réellement ezalaki bon mama alinga aza choke te très bien porta lelo nga mpe naza boye soki na ye na scène bofinganga ozomona donc il faut comprendre omoni bato misusu azokalikile ata ndenge libumu ye monene bongo te naluka solution mpona libumu na nga basala mbuma azaka mpona ridiculiser bato en tout cas ça fait tellement mal ezosala vraiment mpasi surtout mpo ozalaki te bianka epesenga vraiment nabosa kolela bato bakodéplorer vraiment bacomportement ebele ya Madame Belleville balobimisa bango bazoba aobebisa yo Madame Belleville okoki kose mesure na ye te ozomona bo banobima bazoba badefa bato banofinga wana tv bato babano bayebi
Très bien. Non, il y a biso likamba solo tonton Aris. Et il y a une bonne infirme à zone été bolingote. Respect na bango surtout ezali non surtout bazo déployer babi respect na bango ezali. Omona. Bazomona lokola on dirait baza bâtiment baza eloko te na société. Nous valoriser bango te. En tout cas balobe message wana ezali ne mingi mpona ndeko wana. Bazo mériter respect na bango baza mwana besoin ya respect na bango mpona nga na yebisa ndeko wana soka tourner pa na tika. Soka tourner pa na ya tika. Au finga mutu po mutu aza infirme po yo za na makolo. Nzambe pa nzamba makolo etsope ya njama ngo makolo pe bakati hein. Ah oui hein. Ozomona yo oseka mutu na scène okosa nini ke oseke na scène. Ah non. Voilà en tout cas to meka vraiment pour changer et pour ça là vraiment très bien. En tout cas to changer parce que ba te belé balandaka biso ba te belé o to monaka ba otala biso ba otika zo ba commentaire ebele toyebaka bango te ebele baza na baproblème ebele babota bana ya bashara ya bongo ebele baza na bana excuse nga mpona terme nayebi te baza na bana ya oyo tobengaka na lingala awa mwa babivengi etout bo excuse nga mpona terme namoni terme moko te nakoki koemploye wana en tout cas baexcuse ebele mais ntango tozosala biloko ya bongo ntango tozoya na télé ntango tozoya na scène baza bato moko baza bato mais baza pena baza apte nde biso ndenge biso tozali en fait bato bango bazomérite bolingo bazomérite vraiment bolingo toza na makoki ya kosala mutu te soki kutu même fourmi apamba tokoki kosala te ibongo tokefinga mutu oyo nzambe akeli parce que bianca babi tina niveau tina na normal boye azala ni kaka bongo babi ndenge na ye tina normal boye yaza na ye kaka bongo donc kofinga batu ya ba défaut et tout sa manière na loba mais ye moko azala mama na ba défaut na nzoto na mona ata nko ba détailler aussi la main c'est des défauts ni mona ya za des faits des malformations, on dirait que du corps, bien you feel là, you are bien there. Eh bien ka. You are bien there, ça va malika. Bien ka zanga. Oh, comment on a une fille ça c'est film avec deux béquilles. Moi si tu te retentes sur le petit cas de Facebook, une fille sur mon ozomona. Au fin de l'année, il lamba. On va dire qu'après ça, il filme. On est donc au fin de l'année, pour un bon mois, tant pour la macoloté la vie. Très bien. Ozomona, azana ba mapango. Au fin de l'autre, mazan un film. Ozomona. Mais place singa azana permettre te muta a finga mi fi. Ozomona, na kota to bulka na veni moko to beba na ngwa kamana na fingi. Na neni? Oh, place singa zo finga mi fi so mekata. Place lisi nzolo bazé kala za no finga mi file so le kate obima te toko bunda parce que tu es valeur na ye muto se reconnaître avant que muto za sur le nga za makola limite alingite nga le lanzala alingite nga za ngela parce que yo finga mutabo place na za ni la police ekabola biso to kenda ba sirko ba pile pona ye ozomona eza malamu te eza malamu te pesa mutu respect na ye ndenge azaleli nzambe bi le pourquoi pesi biso bakola pe apimeli bango yo komi nzambe te pour nous juger bato on va nous seka bato na TV moi je pas aimé très bien ngala sepeli nango te likambo eza ya scène lobala ka likambo mosusu mais yo okoma na koseka défend mutu nalobi likambo nalobi na likambo solo soki kipekapeka sepela nde bafinga défaut na kende okangama na ngoma te ok ozomona d'autre part ça fait mal bana ko choquer mais tellement azala nini azasu na métier mususu osala te azaka na théâtre na zo sunge kaka yango mona ndimaka ba ici toi c'est pas bien donc des fois monter et comme ma force na oté non pour vous za makolo te il faut que le bale ke télé moi soza mobali eza ba nini ya soza mobali yo iyo mwana jule moi za mobali aba mobali tende itani ko aba mobali tende
tika biso tovanda na biso na tv aza mobali aza mobali te ne yo linga azala naye moto wana azofinga wana amisa leki ye kutu aleki ye te mpe okendaka yo bino wabona botala ndenge ominata mpenza fali to akala biso na te est ce que yo zapo nzambe na ngai ye pardon voilà Bianca Zanga nautenga oyoka obetaki eloko moko en tout cas place nga avandaki esai nga vraimen obulu na vi boye ntango akenda prison mpona viol omoni bato te ngai naza na posa omoni bato balobi ke baza na posa bazongisa mbongo ya madame Belleville afa bango bayana moto ya liboso fo ya autorité morale mwana moke elotete na ye to bino bambolombolo boni bomanke madame Belleville mais il faut autorité morale ya bino aza d'exemplaire et puis bozwi mama kulutu na bino Sainte Thérèse azala nini ti apres boye na ekumani apres boye na tendresse boye na zuma boye na leketu ntango aviolaki mwana bata mobala moke bakakaki na parquet boye na nani boye na nani boye na Miss Lolo ntango akufelaki ya bakutu boye na nani susu nani atikali apres osusu ya Malika mbongo wana boye nango epa nango bosana nio tu na baoyo babelaka mwana moke ya lotete na ye na oyo alobaka masama menu oyo alobaka atike chrétien na défaut bino nyonso bosangana boya na mbongo ya bozongisa epa na biso po tondima bino nde bato boyebi ozongisa na balakisaka $250 na plateau abaki ezozonga ti sikoyo $250 imaliko oza lokuta mania yaka $250 wana kasi $2,500 mana bongo lengo $250 mana yezo ana eloko oyo mania miso bate koso te lo biso zo regretter na miso $250 ne ya te simo paradis ko boma banango bazongisa mbongo sila tourne o beva no pia sila tourne ba film o sila bano batabo che ngaku tata bachenga na casting te na yo tourne kaka abando zongisa Teresia azongisa mbongo oyo alobaka masha mumenu Ronel afela pe vimbi aya nango et puis to yemi silo ya Belleville kandi na moni mozande ko na ngai nazwaki tendresse aye na mbongo garantie atangi na 2500 garantie azongisi bakise azongisi vitrine azongisi na mbongo ya provision lekete afuti mbongo bafutaki na parquet ntango aviolaki aye nango bafuti mbongo ya nani Malika azongisi mbongo oyo babalelaka ye Jumeau Paradis po Belleville moto abala Jumeau Paradis ye Malika azalaka na mbongo ye bazongisa biloko oyo to bakangisa bazongisa soki kaka bayeka na $250 mbongo na biso ezaka na okune pa bango il faut bokanisa biloko wana nio to boye nango bozongisa bobandi kozongisa bambongo moko ya bela boye nango olobaki wana aviola mwa mwasi yo akende prison mwa mwasi oni mwa mwasi mwa matamukia mobali mwa mwasi Bianca nanga eza koma mawo ometofana tozala kulia tomela batala bato basipike bango bien te mo bana boluka bosanga boke na po autorité morale mama biso tokanisa lokola eyaka biso moko nzoka osinga matembele oza ebele bino na autorité morale bobanda babandi na autorité morale mama kulutu ekumani apres kitina tendresse apres bango na moto asuka Malika ozuma na Malika zuma moto abala moto ya liboso donc zuma ozongisi et puis Malika pa azongisi zuma pa bala mo madame c'est des contributions kaka contribution wapi 4 tableaux kaka bapesa ya garde des corps ferme la porte chepe boy gini $700 c'est 4 tableaux kaka bakisi kepolite mwasi ofame mwasi banovandi na se ebonga bakazie mwasi azuma bokata suki surtout ma modèle bakati wakato yango osepeli ti akata suki to mwasi azuma bokata suki yo monaka kata nani wana banofutela kote mwana mwasi azuma esika asala mwasi azuma azalaki na nianga na kimbangu
nga siko nazalaki na prince mwasi azuma moto anosanga suki akataka na tomona kofa azuma bo moto akataki mwasi na ye Bianca yo moto akataka zuma suki mwasi na ye likambo so naoloba na yo mwasi na ye moto akataka ye zela irano keba na nga irano keba na nga nga na moningano te ntango olingi oke obenga nga petit Bianca nga na petit na tata ni to na mama ni irano keba na ngai omoni nga matango ozwi chimie oyo kosa mpe papa migra bokomi bino mibale omoni migra abetaki o 12 akipa okuta bio nga nde tosola ata oyo apusa pembeni ani keba nazokutani na bato keba komeka opesa nga mbote te nayebisaki oyo nalobango na tv do siama na nga irano nga sa bakamarade kikamarade na bazachete ya ngai voilà Bianca Zanga bazosala biso signe tozochite déjà nayebi te mwa message na bwaki mwa 5 personnes ya bato oyo basoutenaka o pour que message na ngai eza boye belvi mokoma te akoki kotiela vesilasi poison ana ta wana te beva alekisi na mayele ya classe alekisi la ozomona papa basila soki azalaki na bomoi ainga sepia na mwana ainga voici ma fille belvi wana aza intelligente na niveau moko boye tu ne crois pas ozomona aoyokela sida motema mpasi ya nini ambote na nga napesi na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama Nancy merci na mauvais propre Tito da Costa Jana Banaka motema Rodrigue Bangala na Italie merci na Johnny Lema Kwayo mais kilo ya Congo 10 fois belle Sarah Lema ambote na bino yango wana Pamela Matondo Dadjo aza derrière la caméra Aris papa na Victoria mwana star aza star et merci na Deo merci na Yomo Robin ndenge okanisi ngai solo na Top Max. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à Dadjou. Là, j'ai dit un grand merci aussi à Tonton Deo, la réalisation. Bino nyo surtout bae bolanda rabiso, bino bae bolinga rabiso, bino bae bo partage rabilo na biso en tout cas na tondi bino botondi. Merci vraiment pour la confiance et fidélité pour vous continuer couper sa biso na katia Top Max officiel. Maman Belinda Mokobi, clin d'œil spécial à toi et là j'ai dit un grand merci à madame Aminata Toulomba, Madame Rit Mwaka, Papa Jacques Jaurès, Papa Adé depuis Paris. Aminata bref, Batunion surtout va soutenir la biso, Tondi Bino toujours Botondi, bon continuer couper ça la biso confiance au Bossala la biso, tout l'année prochainement, le numéro Moussou, au revoir.